babina sali pour ngani tanga masolo boucle. Alors, Kazo le 30 juin, bon, mon gars, président, yo, Penza, Azako, maintenant, artiste, Talaga, président, Ninge Zalaga. Tolan. Ouais, bon. Ouais, alors, dans un président, Zola, qui s'en a pour marche de santé. Voilà. Ba groupe oyo penza groupe moko oto tikala na RDC plan wenge penza ba petite sango bango oyo ba vrai chéri ba lobi 3 fois mobali garçon moko sexy oh ya Nzambe maître de l'école fait dire molala ngai maître de l'école yeyo ngai dit 3 fois mobali cette fois noko Carlos na mikili ngai na France petit yeyo là tala biso Carlos na France Petit. Naye Cordo Virginie na Londres, Mbali yeyo. Virginie na Londres, Mbali yeyo. Assistem gars 3 fois mobile 7 fois. Voilà. Marche de santé. Babi to ça on a to vous allez protocole té. Toujours. Virginie na Londres, Mbali yeyo. Ah, Virginie na Londres. Au moins on va commander ça là. Ça là debout. Toujours. Voilà. Et bon, tu raté, si tu raté, non, jamais tu rates. Wow. Ça cause à notre tout au Guinée, mais mon thème m'a pas quitté au Tanabi. Bikla ou Yende Makam. Tu sais, bon, tu as moulé, le yaboy. Et salade. Ah, et salade. Cette fois, nos et salade, je suis mort toujours. Invité de rien. Dans les mois de toujours. Et mon président. Président, voilà, ma vie Clan Wenge. Moi, je représente tous les journalistes. Ma vie Wenge Musique à Maison Mère, de Big Boss Roi de la Forêt. Mais toi qui déjà café musique, na Belgique tombé. Et dans moi, ce qu'on a assisté ma marche, au Seperaka, victoire, il y a café musique. Clan Wenge, il y a président de fest. Abonnez-vous au chaîne. Lingala News à l'occasion du 30 juin 2025 à la prochaine. Via média, donc tout ça, en tout cas, joyeux anniversaire et à indépendance pour la mission Congo. 65 ans. Bon anniversaire à Christian Kimungu. Penza Christian Kimungu aux États-Unis. Christian Kimungu. Christian Kimungu, maire de Sepelara. indépendant. Tcha Tozuye. Mais tu appelles qui pointe en one. Il y a qui pointe. Ah. N'est pas zappé. Ah, que il y a 3 fois mon bail, cette fois non. Autrement dit, garçon servi, garçon comme garçon président Joël Baraka bébé. Président, beaucoup de présidents. Moi, j'en ai mon secrétaire numéro 1. Tala Moutambo est secrétaire numéro 1. Dans la patronne, toujours. La patronne, on a dansé que nous chéri donc on a chéri le 30 juin, le coup de président, la patronne. Donc là où on est, là où on est, le 30 juin, ma cam, donc pour le bac, ma cam, ah, ça va la faire, on était à rater et au soumet.
Ouais, balobi la bonne fête de l'indépendance na ba diaspora tout. La bonne fête na bino bisika boza eza ya bino molobeli na bino de best 3 fois mobile autrement appelé artiste du moment. Na souhaité bino ba bonne fête de l'indépendance babi pe na l'est du pays babi tozala toujours wana kaka. Ouais, appelle-moi artiste faire ça. Moto aza pembeni na président 3 fois mobile 7 fois noko du coordonnateur ya Cla Wenge ayi toza bongo kaka na système ya marche de santé tozo marché kaka merci na bino baoyo bozolanda biso en direct bambote na bino babi lelo eza le 4 juin tocélèbre indépendance tozocélèbre groupe na biso seri Cla Wenge toza bongo na système kaka ya marche totambola bambote na biso bana photographe Indrid la Pulga waye okuza nostra Indrid la Pulga moto na tembe ape to torino ya tembe ritse wata babide okupe bino yango série Cla Wenge o bolinga mingi bastar na bino bango baotambola ka nde ezalaka donc olingaka Cla Wenge alanda biso ka nde tolekaka chaque jour na Berton chaque jeudi na Berton TV avec mon président 3 fois mobile de best 7 fois noko donc trop ya boloba mutako kufa pamba mon chef ya baleki voilà toujours ensemble on marche de santé toujours tambolaka par rapport ya marche de santé puis événement ya makasi oza Cla Wenge soit officiel ya mouvement vraiment topensaki mpe na bafani na biso balingaka biso mpo tozala na bango elongo bamona biso mpe lisusu bamona biso kaka na tv oye azalaka bo azala boye kama yango tobe tosepelisa lelo bafani totambola na bango elongo tomarche na bango mwa foto mwa nini vraiment merci vraiment na chaîne na biso balingaka biso mingi kala douce vraiment na biso libanga mpesi libanga sabone massivement toza awa toujours nayebisi yo fo sabone toujours tala songo olanda bemission olanda makambo eleka kito oderange ngai boniko oderange ngai oitele na chaîne munene moko oyo azadia bulu kolanda te vraiment kolanda bemission kolanda bephénomène eleka awa chaîne oyo eza ya bino ya biso bolanda biso partout dans le monde partout États-Unis Canada France Afrique bolandaka biso vraiment awa bozala jamais dessus merci. Oui, ça va ndenge kaka balobaki ke awa penza Cla Wenge ezalaka Cla Wenge mpo bana oyo nzambe asimba penza kaka ndenge ezalaka na coin Wenge penza bana oyo nzambe asimba oyo ezali kaka Cla Wenge vraiment Cla Wenge yango oyo aga bomona bafara mikoza kutu bakosa penza bafara kaka ndenge tolobaki nous sommes là toza kaka wana vraiment héroïne d'Alger kaka ndenge tobandaki koloba vraiment eza danger mpo ekezala mpe danger nous sommes là toujours à Lingala News nous sommes là pour présenter vraiment Cla Wenge oyo ezali mpe ezosalama makambo ya kitoko toujours na Cla Wenge ezosalama makambo ya kitoko tozomonaka mama bapose banini kutu mama tomoni kaka ndenge oza na kati ya Cla Wenge yaya naza na esengo moko eza tellement makasi parce que bajournal boyaka par hasard te ntango ekomi eza na mingi bakanaki baya me nzambe azwi molimo na bango baparticipe te
Ce qui est d'abord fort chez moi, je bénis d'abord mon Dieu, je remercie le ciel parce qu'il m'a encore donné une vie que je me suis réveillée ce matin. Donc, ça veut dire que tellement que je me suis réveillée, vu l'activité que aussi on avait organisée, c'est tellement merveilleux de rester en famille avec les autres. On est en train de marcher. En plus, c'est pour la bonne santé. Hein. Et puis, on ne va pas finir là. Hein? Il y aura un pot pour tout le monde. Même si tu ne fais pas partie de notre groupe, tu n'as qu'à venir, tu vas boire, tu vas manger. À la fin, tu vas aller chier chez toi. Tu vas remplir les cabinets, hein? Comme on a l'habitude de le dire. Ici, c'est le clan Wenge. Le clan Wenge a besoin de toutes les belles filles, les belles nanas, comme j'ai l'habitude de le dire, des beaux garçons. Vraiment, on a besoin de vous parce que nous tous, on apprend. Hein? On n'était pas venus comme ça, on était venus comme vous, on ne savait pas de quoi parler, on avait des hontes de s'exprimer devant les gens, mais aujourd'hui, là, maintenant, on s'exprime, on parle avec une assurance, je ne sais même pas comment je peux déterminer ce genre d'assurance. Vraiment, je vous invite, je dis merci à mon président de Best 3 for Mobali, vraiment parce que c'est lui qui a eu l'initiative d'organiser cette marche de santé, et tous les membres du clan Wenge, et vous aussi, papa, je vous l'offre déjà, je vous dis coucou. Et coucou à toutes nos fans, je vous salue. Vraiment, quant à moi, je m'arrête là et les autres peuvent continuer. Check. Maman, baby na moi, awa penza clan Wenge eye ezaka ka groupe moko oyo ezana RD Congo oyo Fati Kutu ayebi penza ezalaka boyo ka lisusu ndenge apesa bino kaka ndenge ezala. Na yebisi bino libanga plus libanga moto plus moto batuka papa bamona pele oyo mama na libanga na biso osakana te tala alongwa est-ce que abana toujours ensemble on est là ça Wenge vraiment topesi batutu bandeko tolela bino makasi vraiment partout na ville ya Kinshasa bolandaka biso na Brazzaville porte eza grandement ouverte towana posa na yo yaka osala mosala yaka ozwa batala yaka oyoka bilenge oyo biso mpe toyoka vraiment papolobi excuse-moi on est toujours là où ils ont toujours clan Wenge babi clan Wenge nde makambo clan Wenge libanga clan Wenge dans yango oyo mama uti oyebisa bango ke bazemi na bango na batiete donc na babotami te seke po babotama po bezwa bango na ba 10 ans ba 10 ans ba 15 ans po batia bazemi na bino babota bino soti bokokisa ba ajo clan Wenge anango seke wana eza pena ke se biso nde tokomi bakoko mais po tokoma bakoko te seke porte eza vraiment ouvert ba fille ba garçon boya to sa msala na clan Wenge mais bobosana te elo moko bo partager bo liker bo s'abonner surtout bo s'abonner clan Wenge yango nde makambo ça va bo s'abonner na Lingala News clan Wenge nde makambo to baki to rater maman ki to roté balobi les 30 jours ba tu se rater. Mais clan Wenge, tel est toujours en marche, puis nous sommes marché caca. Les bidets rataki, les 31 les 31 bidets rataki, ils sont toujours en marche. Et clan Wenge a besoin de poser les personnes souni. Yo, ça va. Kaka nenge tolobaki ke toza toujours kaka na clan Wenge. Toza toujours na clan Wenge. Po clan Wenge et un clan Wenge. Monika ka openza bana clan Wenge avec moi oyo azali moi palin vraiment de monio kaka na moi. Merci beaucoup, on est là et puis on est là pour soutenir notre jeune talent les Best tellement simple quoi tant que les artistes ethnologues très polis donc ma maison belé le 30 la totalité ok kuna te photo ya l'amour, l'affection, et puis on est ensemble. Et je vous remercie, Bino, presse, la presse.
Parce que grâce à vous, nous, on est là. En tout cas, les 30, 65 ans d'indépendance, on est là et puis donc rien à dire quoi. Rien à dire, non. Rien à dire, merci à toi. On est là donc, tous les pas du peuple, vraiment. Merci beaucoup, presse. Et Seigneur protège vous. Merci. Ça va, merci vraiment. Nebabig épée. Omelette père na biso mibali. Omelette mukoko. Papa, ayo tala siko ba koko. Ata ba koko. Ayo tala ba koko na ye. Ayo tala bena musala ba koko na ye ba yo sala. Je connais qui est the best. Je connais qui est the best parce que tellement poli. Donc on est ensemble. Notre confité il faut soutenir l'idée de best. Parce que nous avons du respect. Puis nous avons une capacité à travailler. J'espère qu'il va continuer à toujours pièce. Et ça tourne à mon avis, surtout aux Alawala. Inch'Allah. Ouais, les père Aucho, le papa papa Aucho Monawana, papa Omelette Mukoko. Oh, bana batuna nga ba père. Denga so père na ngala biso pantomime. Toyeba hangote. Toyeba mwana tena monda tozala pena neti nga pena. Neti nga pena Eddie Murphy ndikita un prince au Congo. Naya Omelette Mukoko azwanga. Nayeba lelo te azwanga na 0 na mutu. Mais azwanga komisanga grave. C'est que bino pe akomisa bino grave. Boya ebele. Ouais, ça va très bien. Nico. Oui, merci beaucoup. Naba, au nom de Basili Bakou et Nabiso. Le 30 juin. Le 30 juin, jour il y a l'indépendance, quoi. Dans le 56e anniversaire, il y a Mboko Nabiso RDC. Donc, tout ça, vraiment, c'est un makasi, il y a reflété en haut. Donc, Congolais, surtout, ils sont vraiment satisfaits dans la date le 30 juin. Il y a un Biso, groupe Clan Wenge, il y a président des Best, 3 fois Mobile, 17 fois Noko. Parce que ici, Biso Bananaï. De marché dans la compte il y a fait il y a l'ipanda quoi de tout ça on a besoin tout bazar basta tout bazar na biso ba président belé ba groupe ba équipe ko accompagner biso dans marche de santé donc c'est bien sûr tout dans niveau ya tout ça na ligne wala na sima ya parler du peuple donc on a sur na résidence parce que banda qui marche na biso donc je voulais vraiment dire très bien et ça vraiment qui te remarquer si ya rosala. Merci.